Actualité à l'Europe, Matanga, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a kendaki ko représenter RDCP Afrique Mobimba, na matanga ya Dr John Magufuli, président tanzanien, oya kufaki le 17 mars, lelo asalaki hommage mérité na oyo babengi homme de valeur oya tiki biso na Afrique. Guy Brice Parfait Kolela, opposant Brazzavillois, opposant na ba élection na Sassou Nguesso, akufi selon ma information biso akufi na Covid. Honoré Mwanda Zamboko Atumba, ancien conseil spécial ya Maréchal Mobutu pe président ya Pareco, ye pe akufaki lobi na Maroc. Et c'est que ba député barandaki hommage na Henri Thomas Lokondo moko ya bango oya tikeki bango pe. Na actualité politique, une baisse qui basse à plus de 300 mamans militaires qui coadhéré na idéologie à partir Augustin qui basse à Maliba à partir fondateur Tigela bango pe 13 parlementaires Tigela République démocratique du Congo pour la gouvernance ya kitoko, justice équitable, surtout progrès social ya population. Merci nane bozali ebele ko landa biso esengeli boyeba que télévision 100 balobi ezali Nintendo pe internet 5 ezali nango lisaponge nazali na plaisir ya koyeba ke bozali ebele oyo ezali KNB News chaîne ya liboso na République démocratique du Congo mususu nano esalami te tango mususu bakolanda oyo kopesaka bino toujours ba information ya solo en continu kasi na lingala. Sima ya batak oyo esalamaki na ba ADF da Ituri mokolo ya samedi 20 mars bilan elongwe na 6 morts bakomi bongo na 11 morts ba détail awa na reporter signé non impila. La dernière attaque ya ba rebelle ADF na territoire ya Irumu na province ya Ituri et Mati de 6 à 11 civils tués. Si ma découverte, il y a 5 corps, mon dimanche 21 mars 2021, na 4 régions où comme de plus en plus zone rouge, suite il y a un massacre à répétition, chef il y a chefferie, où a talisé que ba victime bazala qui abattu na ba arme blanche, pe ba arme à feu na boutou ya samedi. Dimanche 21 mars, selon convention pour le respect des droits humains, Outabutu a jeudi 18 mars, dimanche 21 mars, il y a lobby plus de 20 civils bakufa qui village ya Irumu pe aux alentours. Ebele abatu babungi pe bazali enlevé na ba force ya ADF. Bazali ko singa kaka na ba konti ya mboka baluka moyen ya ko sécuriser province ya Ituri. Chaque jour, batu bazo kufa suite ya batak ya ba rebelle oyo. Esengeli solution mona na mango, pa batu bakoya ko sila pamba ba misusu bazali ko se déplacer, kasi chaque jour batak ezali ko salema, pe ba mort bazali toujours ko sala compter. Kinshasa et l'équipe partout. Félix Tshisekedi Tshilombo arandaki hommage na président tanzanien oyo akufaki mokolo lelo ne président en exercice ya Union africaine. Aïe ko rendre hommage na moto monene oyo atiki biso bolanda ba détail na reporter signé Naomi Mpila. Azako séjourné à Dar es Salaam, capitale tanzanienne, Outa dimanche 21 mars 2021. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accueille ko participer na ba funérailles officielles à homologue naie tanzanien Dr Joseph Magufuli oya kufa ki le 17 mars eleki. Mokolo ya lelo chef de l'État congolais a s'incliner liboso ya depuis mortel naie pe a signé na livre d'or. Yakoye bezali que Outa samedi 20 mars na Dar es Salaam ba série ya ba hommage officiel ezo salema pe ezo continuer na ma ville mosusu lundi 22 mars ya lelo ezali tour ya ville ya Dodoma wapi ekomaki sous règne ya président Magufuli capitale politique pe administrative ya République unie ya Tanzanie. Sima ya Dodoma corps ya président John Magufuli ekozala exposé na Zanzibar na Mwanza et
na château province natale ya défunt chef d'état wapi akozala inhumé na intimité familiale na suka semaine oyo. To rappeler que président John akufaki le 17 mars dernier na âge de 61 ans. Le coup azalaki beaucoup considéré en Afrique pe na RDC par homologue na congolais ou azali pe président de l'Union africaine. République démocratique du Congo lanzé à président Félix Tshisekedi va décréter 3 jours de deuil national du 23 au 25 mars prochain na cadre ya solidarité africaine pe akukabona mawa na peuple tanzanien o bakufeli mokonzi na bango. Baélu lelo ba rendre hommage na moko na bango atikaki bango honorable Henri Thomas Lokondo Pasi pe mawa susi bato ebele bazaki wana kolela moko oyo azalaki bongo sans position fixe pas maté ye position na ezaki mingi population intérêt à peuple c'est-à-dire abane ko obéir na ba idéologie té reportage Bolanda yana Wipila. Akufaki le 10 mars dernier à âge de 65 ans en Afrique du Sud suite à une longue maladie. Élu Yambandaka Henri Thomas Lokondo a eu hommage mérité mokolo na palais du peuple, député, sénateur, membre du gouvernement, pe personnalité politique, bango nyonso bazala qui présent mokolo na palais du peuple. Si ma exposition depuis Morteil, député national Henri Thomas Lokondo et kozonga na mort ya hôpital du cinquantenaire amboya komema corps inaye na province pe fief électoral naye wapi akozala inhumé mokolo mercredi 24 mars na ville ya Mbandaka. Henri Thomas Lokondo azali na témoignage d'un homme constant assidu pe dans l'esprit libre azali moko ya ba député o azalaki kosala honneur ya mboka na biso selon ba témoignage epesamaki na ba collègue na ye tikete molimo na ye epema na kimia. Honoré Ngwanda Zamboko Atumba, ancien conseiller spécial, ya maréchal Mobutu pe président ya Pareko akufaki lobby na Maroc bolanda ba détail na reportage à Nathan Siata. Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba akufaki mokolo ya dimanche 21 mars 2021 na Maroc ndenge plusieurs sources ezali ko annoncer. Azalaki bongo âgé ya 75 ans, azali natif ya Lisala, asalaki pe musala na ye na kati ya ba service ya renseignement pe azalaki na petit moko particulier pour l'extérieur ya mboka. Lisusu aki ko exercer par fonction ya ambassadeur notamment na Israël. Kasi le rôle qui connaissait il y a des questions sécuritaires tant na niveau national que sous-régional a dirigé qui plusieurs fois ministère ya défense na période ya Mobutu. Conseiller ya Joseph Mobutu Kukungondo Wazabanga a joué un rôle moko na premier plan na ba négociation na ba parrain ya Laurent Désiré Kabila na entrée ya FDL. Depuis Namboka Bapaya azalaki na tête ya Pareko Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo amenaki pe opposition na ba différents régimes oyo et succédaki na tête ya pays depuis départ ya mentor na ye Joseph Mobutu azalaki mutu oyo abundaki mingi surtout na période ya Joseph Kabila Kabange azali parmi bato oyo ba créer mouvement ya ba combattants ya ba diaspora oyo bazali ko telemela pouvoir ya Joseph Kabila Kabange personnage controversé azara surnommé Terminator azalaki pe cité na la époque wana instigateur ya massacre ya ba étudiant ya université ya Lubumbashi na 1990 pe ya massacre ya ba chrétien na Kinshasa na 1992 tika ete molimo na ye epema na kimia. Guy Brice Parfait Kolela candidat président de la République na élection aujourd'hui ko sala na Brazzaville atiki biso mokolo lelo selon ba information tozali nango akufi na poison te kasi balobi ezali COVID-19 voilà dans le détail dans le reportage signé Beni Mambi. Opposant Guy Brice Parfait Kolela, principal rival ya Denis Sassou Nguesso. La présidentielle Oyo et Salemaki Nobi dimanche 21 mars na Congo Brazzaville a koufi suite ya COVID-19 alors que Abandaki kozala évacué na France pour na ba raison ya santé. Selon le directeur de la campagne Naye Oyo a péci information, opposant Guy Brice Parfait a koufaki na avion médical Oyo et yaki kozwaye na Brazzaville dimanche après-midi. Opposant azalaki testé positif na COVID-19 depuis mokolo ya vendredi 18 mars. Payé a succombé na maladie alors qu'il abandaki kozala acheminé na France pour na ba soin.
pe bapartisan na ye balaki kosala rassemblement monene mokolo ya lelo na butu kopelisa babougie na mémoire ya leader na bango pe batalisi ke bakokoba kosala comptage ya babulletin pour leader na bango azalaki en tête na balokalité ebele ya mboka na bango. Tika molimo ya Guy Brice Parfait Kolela epema na kimia. Allez-y, il y va de... Balobi côté na bango ke Fachi Beton afanda kimia ba mama ya UDPS Kibasa bayambaki plus de 300 femmes militaires week-end oyo na siège ya parti na bango ezomi na 12e rue Limete et sikani ni ba mama na ba iko adhérer na UDPS Kibasa balobi na Fachi Beton melama ya Piyopo na 2023 bango bazali wana ba ko mobiliser neti nanu et salamate. Voilà un reportage oyo. Adhésion massive et salami na UDPS Kibasa week-end oyo ba mama ya fondation Dos Angelos oyo ezali constitué essentiellement na ba femme militaire ba siègeaki 12e rue Limete na siège emblématique ya UDPS et sikanini plus de 300 mamans ba sali chacune individuellement adhésion na bango na UDPS Kibasa. Baponaki kosala yango na mois de la femme po balakisa mokili mobimba ke UDPS Kibasa ezali vraiment parti oyo esimbami na bamama po bamama esika batie mayele pe motema na bango nyonso ekendaka kaka liboso ezalaki en présence ya baautorité ya parti pe bakonzi ndenge na ndenge surtout bainvité de marque oyo bayaki koassiste na adhésion massive oyo ndenge masolo esedekolaki kitoko bakonzi ya UDPS bazwi temps ya koexplike idéologie ya parti depuis masolo ya ba 13 parlementaire kino mokolo ya lelo ndenge Félix Tshisekedi azwi pouvoir nsima na yango moko alekaki mpo na kosigné fiche d'adhésion na ye mpe alobi libela kino liwa na koti na ngai UDPS Kibasa yoka bamama ngai mama Lydia Mokako naza présidente ya fondation Los Angeles oyo eye koadhere na UDPS Kibasa lelo ntango tomoni quand même ke babesoin ekomaki mwa ebele toke kofrape na porte ya papa Kibasa emodele ayambeli biso asoutenir biso tosololi na bamama tomoni ke toya koadhere mpona journal lelo toya kosala adhésion na UDPS Kibasa tala considération baconsidere biso awa eza ya monene bayambi biso na esengo parceke toza basi ya valeur biso nde tokotombola mboka biso nde tokosala misala po bapesa biso charge ya komema bana cela veut dire bachef ya mboka bango nyonso biso nde batomemaka bango biso fo tobiyeba po mboka oyo etambola. Tour à tour, conseillère président national en charge ya genre, famille, violence faite à la femme, Madame Princesse Kibasa Maliba, et na secrétaire national en charge ya ba femme Mama Lina bazangaki maloba te. Journal lelo ponanga est important makasi. Pona nini premièrement, ezalaki eloko moko ezalaka mingi na ba idée ya bato ebele te. Tango maman Lydia Mokako ayaki ko proposer nga idée wana et simbaki nga directement na mutema na lobi non il le faut les mamans militaires baza ba maman ya biso baza ba maman o ba papa ni bali na bango ba bundela ka biso jour et nuit en fait que tous ala na sécurité donc lelo ba maman na bandimi ko accompagner biso na partie na biso UDPS Kibasa eza esengo munene mo lelo esengo na eza munene parce que ba poni biso ba poni UDPS Kibasa ba poni ko bundala biso ko accompagner biso nde esengo na eza lelo. Pourtant ce journal lelo eza makasi ke tosepeli mingi parce que touti koyamba ba mama militaire baye ko sadere na kati ya parti na biso donc tozwi su ba membre oyo babakisi parti na biso evimbi comme ba mama militaire okoza na idée te sengo mo eza makasi kati na biso maloba na oyebisa ba mama eza kaka ke ba mama totelema totika kolala tolamuka totelema tokota bisika mibali bazokota biso mpe tokota po tosala mpe mosala peut-être soki mama asali likambo mosusu mboka otelema akoleka mibali alors totelema nsima ya président na biso Fachi Beton to soutenir ye ke na baélection ezoya azala moto ya liboso atelema elongo na président national na biso akime
Augustin Kibasa Maliba. Mama ya Inembes Kibasa bayebisi Fatima Tom président de la République Mukwantombo Moamai afanda na ekinya pour 2023 et Inembes Kibasa ezali déjà ko yindisa côté ba mama boyebi balamu eloko oyo mama alingi nani akoboya match ezali kitoko boyende ezalaka. Oui. Beltexco azali ko continuer ko servir ba congolais bolanda ba adresse bisika nini bokoki ko somba ba produit Beltexco. Bisika ko somba ezali partout. Toza na wenza matete. Oye pa distributeur na biso ba bengi papa succès Ramat. Oye na wenza rond-point ngaba. Tozali na maman ba bengi la réponse de Dieu. Oye siko na wenza matadi kibala. Et pas ya magasin na biso mo Beltexco ezali. Oye siko na wenza ipen okuta mama Konde azana ali distributeur ya Beltexco. Oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Beltexco ezali. Oye na wenza ya bandana babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Beltexco ezali wana ba distributeur ya Beltexco bali na Avenue Sport na wenza Gambela. Oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Beltexco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté. Ozali na distributeur na biso moko kuna comme na Yesele Muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas, Beltexco, vraiment Mosungi Mboka, mon côté na terrain, Kinshasa, et l'équipe partout. Lelo ezali journée mondiale ya mai denrée oyo esalaka ke bomo ya moto ezala malamu ba détail bolanda yango na reportage oyo Naomi Pila azali ko expliquer biso ndenge nini ezali kolekana. Le 22 mars à chaque année, août 1993, Mokili Mobimba célèbre la journée mondiale ya mai. Journée instituée dans les Nations Unies, yango ezali kotia accent sur l'importance ya mai ya peto. Journée yango ezalaka célébrer kasi. Ezalaka pe occasion pour la sensibiliser et pour dénoncer situation à plus de 2,2 millions de personnes au bazalaka na accès na eau potable té. Et kozwa ba mesure pour lutter contre crise mondiale ya mai. Moko ya objectif ya journée mondiale ya mai ya lelo ezali ko soutenir réalisation ya objectif ya développement durable eau propre et assainissement pour tous d'ici 2030. Ya koyeba ezali que changement climatique ezali ko rendre ba ressources en eau potable instable. Moko ya ba problème ezali les sources que nombre ya bateau bazali na posa ya mai puis activité économique ezali ko zala toujours augmenter chaque jour. Ya koyeba ezali que changement climatique ezali ko rendre ba ressources en eau potable instable. Moko ya ba problème ezali les sources que nombre ya bateau puis activité économique au bazali na posa ya mai bazali ko koma de plus en plus ébélé. Pour la année oyo journée mondiale ya mai ezali célébrer na thème la signification de l'eau pour la population, sa véritable valeur et la manière dont nous pouvons mieux protéger cette ressource vitale. Valeur ya mai et l'équipe ri na yango ezali motuya pour na ba foyer, pour la économie, pour l'environnement, pour la nature. L'eau c'est la vie et le baba le poto na cadre ya célébration ya journée ya mai célébré le 22 mars ya lelo tokosenga na gouvernement congolais pe na bakonzi ya régie des eaux bata la situation bozangi mai po eau potable na Kinshasa ekoma denrée rare hors coût ou bien citoyen nyonso azali na droit ya kozwa eau potable gouverner c'est prévoir ezali pe mai ya malonga pour la population o bavotaka bino Kinshasa et l'équipe partout. Mibale bele bazaka fidèle kaka soki aza na mpiaka soki akomi na mwa lochocho akomi koluka par-ci par-là bolanda ba détail na reportage ya Beni Mambi Hervé Zaka. Na mokili soki mutu aza na situation difficile akomaka ko afficher comportement moko ya malamu vis-à-vis ya batu oyo bazali ko aider pe akomaka incapable ya kosala likambo moko ya mabe
noki te à perdre avantage oyo aza nango epai ya mutu songolo. Tomonaka yango mingi epai ya bapapa ebele na mboka na biso soki azali na badifficulté akobanda kodépendre kaka na mwasi na ye pe akolinga mwasi na ye mingi pe akorespecte makasi akosala atambeba moko te kasi soki azwi mosala to mbongo achangeaka mingi baide na yango mutuna etunani boye mpona nini mibali bazalaka fidèle kaka soki aza chômeur. Omoni bango bazalaka fidèle wana po lokola azosala te ana moyen te mama pe confiance eleki na papa bolingo pe eleki akoboma nzoto po ayebi kaka mobali na ngai na nazwi te akodébrouiller akokɔta makelemba akokɔta baniongo akofuta ndako akofuta bana classe akosala nyonso kasi leo wana nzambe ayebi te mama oyo aniokwami mingi tikanga mpe natala mobali oyo napambola ye po mwana oyo apema ntango ye azwi abaluki akoma bengo mobange omoni sikoyo bakamuke sukali bakomi ebele baujana bakomi olanda na jeep wana yo kutu makokɔta na jeep eza te elongi no eza mabe sikoyo eza faute ya bapapa baza mabe yango mpe bakufaka avant baveve batikalaka ebele parceke bango bazoniokola bamama makasi pa mwasi na ezaka kokoma na mbongo te mpo mbongo soki okomi na mbongo deja ememaka nango mabebele mpo mbongo eza sata eyo okomi nango oza na besoin oza na siko na posa banda osala siko posa motema lokwa mbongo eza nango te mokokisa posa motema nango eza te eso batika mpo bazalaka bongo mpo bobandi na mwasi nango bien lelo nzambe afamboli okomi na mbongo okioluka basi mosusu mais leta oyo omonaki deja bozalaki na pauvreté omonaki mwasi wana aza deja bien mais eyo okomi na mbongo omoni sikoyo aza mabe sapo eza lisumu epanzanga totikalaka na bana oyebi mpona nini motema mabe ezalaka na kati deja mobala osaloba mabe ntango mobala ozosaloba mabe ozoloba mabe ozotala bolamu oyo osala ele azalaki na mbongo te ntango ozotala bolamu oyo osala ezotala azalaki na mbongo te le akomi na mbongo azokipe yo bien te maloba mabe ekomaka kozala bandoloba na kanda mpo okoloba likambo moko ya mabe ntango otikala nalobaki nini po nini mais esala deja mpasi ozokanisa deja ntango wana azalaki na mbongo te azalaki kolinga o mingi azalaki ozonga mpe avant soki osala soki atambola ekomi 10 13 yo bimaki oke koteka me ntango ozonga okuta aza deja na ndako mais ntango kaka mosala eye moto ba 23h 0h 22h soki mpe mabe ekoti mpe aye na ye mpe te ntango otune boni boko ntango mama anga botanga yo ozalaka po mibali nyonso te babongo eza na mobali mosusu azake abandi na mwasi na ye na ntango pasi si nzambe apamboli bango bakomi na bozwi kaka na memi mwasi ne wana bauti ne na pasi me eza na mibali mosusu azake abandi na mwasi ne na ntango pasi ntango akomi na bozwi nzambe apamboli ye akomi ne kaina mwasi bauti ne na ntango pasi akomi su mwasi ya vi na ye te akomi moto ya babar akomi moto ya kokende soki wapi ndeti ndeko na nga mwasi azoleka soko tuni ako explike donc eza défigé mais eza bien te na mibali oyo basalaka bongo ya bien te basi na biso mibali basi basambela makasi koleka biso mibali kota bapriere mwasi to afandeli mobali bapriere papa pambola mobali na nga nzela kei biso mibali tosambelaka nzela moku te donc eza nda bien te na mibali oyo basalaka biloko ya ndenge wana mibali oyo bazalaka soki azwi mosala abwakisi mwasi na ye ya kala comportement wana ezalaka malamu te mibali esengeli kozala reconnaissant na mwasi oyo andimi yo na bapasi na yo mpe apesi yo confiance que un jour situation na bino ekochange ça ne sert à rien ya kobwakisa ye mpo okende kozwa basi mosusu libanda zala kaka na mwasi na yo mpo bocontinue vi na bino elongo mpe bosepela na bomengo na bino ensemble boyeba ke mibali nyonso te bakomaka infidèle ntango bakomi na mosala to mbongo mibali ya malamu mpe bazali oyo bakontinuaka na basi na bango ntina suka malgré bomengo na ye Kinshasa eleki partout. Léopard, il y a RDC au grand complet, Babandi, entraînement. Mokolalelo na stade de Martyr pour préparer match Oyo Kobetama le 25 mars Oyo Elongor na Gabon, équipe à Gabon et Kobetama Bongo na cadre il y a Cannes 2021. Détail signé Nathan Siata.
Léopard ya République démocratique du Congo ba entamé mokolo lelo lundi 22 mars 2021 ba entraînement na bango na stade de Martyrs ya Pentecôte ezali en prélude ya 5e et 6e journée ya ba éliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Séance o ezali programmée pour na 17h ndeti ba séance susu o etikali. Pe ebanda ko salema à huis clos pour na ba raison sanitaire liée na COVID-19. Voyage pour na Gabon ezali prévu lobby 23 mars 2021 na Pokwa. Kasi avant début ya ba entraînement oyo ezali sous la ouate ya sélectionneur national Christian Sengi Biembe na ba John Aye Christophe Walembo Gibu Kasa pe Mwini Zaira. Ba Léopard basangana ki depuis dimanche 21 mars na hôtel du fleuve ya Kinshasa pe bazali kolekisa ba test na bango PCR COVID-19 avant basala entraînement mususu essentiellement pour na reste ya groupe oyo bazali kokoma lelo pour eux ezali constitué na ba joueurs expatriés ba fauve congolais ba ko voyager mardi 23 mars na Pokwa pour na Franceville et sika ba ko affronter jeudi 25 mars oyo équipe ya Gabon pour na compte ya 5e journée ya ba éliminatoire ya CAN 2021 oyo kobetama na Cameroun. Kasi bozwa liste ya ba oyo déjà bazali présent na Kinshasa. Tozali na gardien Siabi Badjo oyo abetaka na groupe Bazano na République démocratique du Congo. Ogi Kalambai ya Sanga Balende. Défenseur Isama Peko ya TP Mazembe, Djuma Chabani avec club, Ernest Luzolo Sita avec club, Arsène Zola Kiakou ya TP Mazembe, Merveille Bopé ya Standard de Liège na Belgique, Inonga Baka Enoch ya DSMP. Côté ba milieu du terrain Mukoko Tonombe ya Young Africa na Tanzanie, Yannick Bangala ya AS FAR Rabat na Maroc, Mumbere Mboussa Jérémy ya ASV Club, Jibi Bindanda ya Sanga Balende, Mputu Mabi Trésor ya TP Mazembe, Masasi Obenga Amede ya ASV Club. Côté ba attaquant, Lile Pomakabi Glody ya ASV Club, Kazadika Sengou Franci ya El Masri na Égypte, Walter Boali ya Binene ya Al Ali ya Égypte, Jackson Mouleka ya Standard de Liège na Belgique, Beya Tumetuka Joël ya TP Mazembe, Pedak Kabango Kadima ya DSMP. République démocratique du Congo azali occupé 3e place na groupe Oyazali avec 6 points. Kasi na groupe yango ezali groupe D. Tozali bongo na tête na yango Gambie oyo azali na 7 points. Suivi na Gabon pe Angola oyo azali na sima avec un seul point. Affiche oyo ezali très déterminante pour la survie ya ba Léopard na ba éliminatoire oyo avant bayamba Gambie quelques jours après awa na Kinshasa. Vous avez bien kolanda biso, vous continuez kolanda biso na ba chaîne partenaire ebele surtout vous abonnez massivement à la chaîne YouTube KNB News kunande bilengi ngeli ezali koleka na pe bilengi ya chaîne na bino l'unique oyo nanu et salamité na République démocratique du Congo toyebi ke bato bele bakolanda toyebi ke lingala ekoma malamu pamba te tangu to bandaka idéologie ya makambo lingala o mingi bazalaka te babandaki nanu kotanga to babandaki nanu kosabilanga mais lelo lingala ekoma malamu ezali koliesa ezali kofutisa mabe ezali te kasi tango ezali kotambola na nzela luka pe oyeba nani oyo asalaka nzela yango malamu bozali ebele ya kolanda biso tozali continuer ko servir bino oyo eza KNB News tolobi bongo ba information nyonso tokopesa bino na lingala pe soki likambu eleki awate bomituna bien ezali kolekela wapi pamba te l'unique esika oyo ekopesa bino ba information ya solo na lingala en continu awa na République démocratique du Congo pe na monde entier ezali bongo KNB News susi na ngezaka moko tokuta lobby Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana réalité ya bana kino